Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la babala kaka babala kaka la famille, babala kaka balobi libala nde likambo. Libala nde likambo, la fille de ouf. Finalement lelo marié, lelo baobenga ye mwasi ya libala bandeko na ngai somo. Salut chers boutios, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutios, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment to meme libino mimi kabongo na tonton Léon tonton na ya moté mamobali na ya tango wapi tonton Léon donc eza ya koinda la famille libala nde libala avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo. En tout cas ekozala bien à sensibiliser nanu batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga makambo eza ya sombo yango na yebisaka bino chaque jour soki bolandaka Étoiline Inès TV ezalaka bien. Tango zolandaka bongo, en tout cas zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni, ti ezanga kate. Mwa iloko pe ya kolia tala kaka ba ero yo ezalaka bien. Olia na yo mwa biscuit, olia na yo mwa ba chocolat, ozolia na yo mwa ba mbala. Côté mosusu melaka na système kaka ya kitoko. Côté mosusu tia mwa volume na yo likolo ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour. Na kombo surtout ya nani kombo moko ezala kaka Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos makasi. Ndeko nanga libala nde likambo balobi libala soki moninga bali sepela bandeko nanga ezalaka bongo. Soki mutu penza bali faut kosepelaka. Lelo toye komona Mimi Kabongo la fille de ouf mwasi nzambe yazalaka vierge ti abota bongo. Mwasi moko ya ba français pas possible. Mimi Kabongo la fille de ouf mwasi moko ya agitation pas possible, mal à la tête na biso, mal à l'aise. Lelo aye kobala na nani tonton Léon bandeko nanga yango balobaka ba makambo susu bomona neti ndoto, bomona neti makambo ezokende neti ndenge nini zoka na suka ezande libala na libala. Lelo Mimi Kabongo abali yango balobaka dans la vie la patience paye toujours. Yango lelo patience na ye eye kofuta. Patience penza zaki patience na niveau moko pas possible. Batu mosusu omona soki akomi na basuki ba 18 ans, 19 ans, 20 ans akomi pressé. Soki akomi ti ba 30 ans libala ezoya te. Batu mosusu omoni akomi kokota ba jeune ya ba 30 jours, ba 40 jours wana zo sambela ka pona libala. Mais batu neti ba Mimi Kabongo azaki na poser aza na poser azo zelaka libala na ngai koya. Ayebi na ye neti ba tantine coquette. Talaka ndenge babalaki. Libala mbala moko bandeko nanga mutu te abandondi mateki batantile coquette wana bakobala bavandi na bandako ya libala. Tala lelo kala mingi te na bébé azobotama. Yango dans la vie la patience, surtout la famille, il faut que la passion, il faut que la patience. Oh libala utakana nzambe. Oh libala ya boye
esengo na likolo nga nazala na ngai nava koyemba ya bien te hein bolimbisa nga mpenza nzala mpenza nava na ngai ya bien te ata soki linda bukulu alobaka ke nono Étoiline ozala nava kitoko neti angele yo bongo Voilà, ngezala kitoko te la famille. Quand ndenge to célébrer na biso mariage ya Mimi Kabongo, côté mosusu pe majabu rafiki ezo le kabande kunanga lelo nde batu oyo bayemba ki kitoko bakomi na bango qualifié, ba ope bayemba ki na bango kitoko penza te en tout cas lelo penza parcours na bango ya lelo nde ya suka. Yango ba pesi bango quand même moi ba cadeau quand ndenge zalaka moi ba bible na bango, ba pesi bango ba biloko rentrée scolaire tala kaka pour na façon ya ko soutenir surtout ba parents hein parce que mbongo ba rentrée scolaire bandeko nanga ezalaka mbongo ebele yango to yaka surtout ko encourager ba parents nyonso soki oza parents oyebike aussi obota en tout cas il faut ko encourager ka bana na bino surtout na makambo ya Nzambe et surtout bolandela ka ba via bana na bino na kalawana tomona ba parents ebele babandaki ko pousser bana na bango basala biloko o ba parents na bango balinga neti omona mwana mususu aokola na kosakana na ye azojwa kaneti ka docteur ye na makambo na ye nyonso eza kaka yende docteur azakaka yende docteur bana mosusu omona yende avocat na makambo nyonso soki bazojwe na bazosakana na baninga azakaka ngande nini avocat ngande maître ngande juge ngande boy mais au moins tango komi kokola ye makanisi na ye zaka kikeno un jour nazala nanga avocat un jour nazala juge un jour nazala soki pasteur un jour nazala soki docteur mais tango okolo moni ba parents balobi te yo faut pas ozala boye il faut que ndo sala bongo yango bomona bana ebele bakenda ko sala biloko oyo mitima na bango elingaki te mais tellement que ba parents na bango nde ba pusaki bango yango bomona ta misala mosusu bana mosusu basala kango te omona koli boye alobi na yeke ba biloko ezaka ba parents nde balingaki na sala. Donc izala mwa bongo yango to encourager ba parents en tout cas soki omoni mwana na yo ke azoyemba en tout cas zala wana pona ko soutenir mwana na yo zala wana penza pona ozala pembeni na ye ko encourager ka ye pour que ko yemba na ye wana ekende liboso. On ne sait jamais la famille na loba yango chaque jour bandeko nanga tozongela libala ya tantine Mimi Kabongo ebele ya bato toyebi Mimi Kabongo azalaka na ye na problème na mutu te. Mimi Kabongo jamais okoya komona ete keno akotaki ba émission yango afingaki mutu tel yango alobaki boye yango ekendaki ezongaki yango emataki ekitaki okokuta yete ase respectaka ye moko kutu amilobelaka chaque jour ke aza mama ya bana toyebi déjà na société ya lelo soki déjà mutu asi aboti ata soki aboti na yeka mwana moko akomi déjà maman baobenga yeka maman donc respect nyonso amipesaka pona ye mingi aloba kaka keno mwana na ye asi akoli lolo to lobi imagine baye kobala mwana na ye déjà bayebi keno mama ya mwana oyo azalaka mama munoko azalaka mama songi azalaka mama moko alekisaka makambo te bandeko nanga esalaka soni penza ya munene yango bomonaka air mosusu mingi yango tomonaka mingi Mimi Kabongo alingaka penza komipesa respect alipesaka penza respect na bakadre nyonso asekisaka biso kutu eza na batu mosusu bakanisaka keno ba rôle o Mimi Kabongo jouaka yango kaka nde vie na ye yango dans la vie à se comporter kaka bongo. Et pourtant bandeko nanga c'est pas le cas. Mimi Kabongo aza mwasi moko en tout cas parmi ba comédiens na biso aza comédienne moko oyo amipesaka respect aza comédienne moko oyo asololaka penza kitoko adialogaka bien akolaboraka pe kitoko penza makasi na bengaka ye mingi mwasi nzambe omoni to benga basi nzambe wana totalaka ba comportement ya basi nyonso ba oyo penza baza ba comportement ya bien basi moko oyo tokoki kobetela maboko neti
ba Belvi Kandila patrona ba Irsil Pechanga ba Sila Bisalu Pomba Sen ba Dinana la douce ba Cardozo Mille Esprit ba mosusu banani ba Luna Mienzi nous voyons ba Baby la Donja ba Mukanya ba Naomi Lufia Kenda mwasi Nzambe ye penza mikolo santé nde santé akomi na santé moko pas possible wana tomoni pe ba Priska Kanushipi baza basi moko ba se respectaka mingi penza makasi et pourquoi pas Naomi Ngolela et Naomi Barcelone maman formidable la maman de plusieurs tobenga kaye kabongo ye tellement linga ki maman Naomi Barcelone somo wana totali pe ba Davina Apoa tomoni pe ba Tantine Coquette ça jolie moi si ya papa beauté image libala nde likambo donc bango wana basi moko ba femme formidable ba mama top wana tomona ba mama Ebakata ba mama Leya Ndaya ba mama moko ba se respectaka mingi omona bango te na ba réseaux sociaux ko lekaleka ko finga ka batu te okomona bango te pe okoyoka ka bango te donc ba mama moko respect de respect wana libala penza ya Mimi Kabongo babala kaka wana azo kisa penza ano na ye azo kisa penza bag na ye mutu nyonso to na mokili aye bake non na bali na komi ya batu babala kaye bandeko nanga ko bala nde problème yango botie la biso ba suggestion na bino ba mo commentaire na bino bandeko nangai tolinga penza ba commentaire na bino na système ya bien na ndenge ya bien bo sale la biso pe partage ya vidéo oyo batu mosusu o ba yebite que Mimi Kabongo bali en tout cas bo sale la biso partage bandeko nanga bo sale la biso partage batu nyonso baye ba la fille de ouf à Bali bandeko nanga internet ekoningana na niveau moko pas possible biso tolinga ba makambo bongo tokoyoka na biso te na système moko ya kitoko tokoyoka na biso te toyoka kapete toyoka kati makambo bongo bayoka ti bayoka penza te mto Bali surtout la fille de ouf moi si moko ya makelelo wapi moi si moko ya mangala mwana mama Kalunga kaka mwana mama Kalunga penza abali babala kaka yalo ba idols na ezala kande ya Gabi Tumba qui nous saluons d'ailleurs en passant na Sila Bisalo Pomba Sen nde bazalaka ba idols na ye donc ye penza alingaka akoma penza neti bango mais azalaka na famille na bango ezalaka famille monoko wana tomonaka mama Kalunga tomonaka tonton Jérémy tomonaka Exaucé tomonaka Maria Naomi Lufia Kenda ye moko Mami Kabongo tomonaka Rosni Muchopi mutwa ya 8 ezalaka nani décor ilonga auta yukutu ko bala donc wana ezaka famille na bango famille munoko cher Bouchou cher abonné et cher connaissance to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo kandenge ezalaka bye bye la famille et à la prochaine.